biso bandeko ya disok tokutana ki lelo pona kotala maye matali mobeko monene oyo tali maponami babengi yango loi électoral tolobi boye tokangi makambo masato mamotuya ya yambo biso tolobi yambo te bato oyo balingi peuple bo balingi démocratie na mboka ke totala mokanda wana babengi loi électoral il faut tosilisa maye mazalaki na seni mokanda mwa seni mosila pe maye mazali pona recomposition o etali makambo ya seni ezala consensus c'est-à-dire ezala na boyokani pona nini tolobi bongo totali maye malekaki na Sénat tala tango basali vote ya bureau ya Sénat ndenge balongolaki ba candidature ya bato totali maye malekaki na vote na bureau ya Assemblée nationale tala ndenge balongolaki bato même tango basali commission na bango paritaire ndenge balongolaki bato elingi kolakisa te même seni oyo ekozala be bongo ndenge makambo elekaki na sana alors tina nini ya kokende bongo tosengi na congolais oya yebi kalingi mboka oyo comme ye citoyen mboso alingi kosakana na mboka yango bango bazali ko confondre constitution ya mboka ekomi lokola constitution de égard président Félix Tshisekedi oyo elobami nde yango ni constitution ezalaka bongo te yango tosengi na ba responsable na ba oyo nyonso ezali force politique akizo changement pour na concertation ndenge tokutanaka nesika tokutanaka to solola pour na mokolo ya jeudi mobeko likonzi elobi na article 118 alinéa 2 mobeko likonzi elobi ba séance ya palais du peuple ezali public nga moko nazaki ministre ya relation avec le parlement pe député ba ko pekisa ba député ya moto ko benga ko pekisa peuple te to ko senga na peuple pour que jeudi comme ezali mokanda monene biso baso to ya na palais du peuple to ya ko kuta na jeudi to mona lokola citoyen mboso ya lingi ko sakana na mboka lelo population azali ko mono passe biloko bimati talo carburant komi passe mboka komi passe ole babenga premier ministre ya ko expliquer pona nini mboka komi boy kolia passe biloko emati pona koluka carburant komi passe ya lingi ko sala ndenga salaki pona bureau ye moko aleka président ndenga salaki na Sénat bakoma ko sala boy tozuri kama mwana mboka Martin Fayulu avandi akende kala ndenga zo kendeke na ba intérieur partout azo kende bazo bloquer moya sala makambo na ye koloba na peuple na ninga malamu te mwana mboka Matata Mpoyo lelo ndeko na ye akufi ya mwasi alinya kende Katanga ancien premier ministre en même temps sénateur ba bloquer na aéroport siko bino toro bake tokene maponami yango kozala boy candidat ni bakotika ye président ko na utambola bongo so itolobi ke tokutana biso banso to sala seki ye de consensus toka na pona tokene maponami malamu baninga balingite yango tosengi na peuple pona kolakisa na citoyen mboso ke mboko oyo na makambo etali maponami za makambo ali sekite eza makambo bato banso to ya kasi na palais du peuple amona biso tout na population ba balingi que mboko ye changer lobito se concerter force politique et sociale biso banso na ba base na biso to lobito ke palais du peuple citoyen mboso akende kusala na mboka yango amona biso ndenge alingi to vana biso banso na palais du peuple wana nde sika ya komona malamu pe to suki siboy to lobi na ba député bo balingi changement bo to yokaki ke bazo sala motion contre citoyen mboso basala yango ba accélérer yango to mona ta jeudi wana ba déposer yango toyebake ye alinga sakana mboko ndenge komi ya ye bongo ndenge constitution komi égal ya président de la république tala maito plani pona citoyen mboso oyo alinga koma lokola lelo on comprend pona mboka etambola malamu oyo alinga koma lelo ennemi ya démocratie pona mboka na biso ya kanisi mboka ngo ezali ya ye na ya bango ndenge bazo sala tala maye tolinga ikoloba mamutu ya pona mokola lelo mango wana merci mingi